Maman, on a combattu. Qu'est-ce que tu as musique? Ça peut être bibi shinani bibishi na kombo na ita nani bibi shinani na kupanza seke nazo panza deja ndonki fona nani ngazawana na yebi na ngaite mama me kana danger mona maswana ani ofa kufa. Oh mama mama na lobe mama Dele ma bondela, tolo nase, mutupe na moi, olembate mama, dele ma bondela, sikanyo sozali. Voilà, tolo nase 100% Jésus, tolo nase ba papa ba mama, tolo nase ba leki, tout ça tolo nase pour nous que nous nzambe et na ebi kende boza bongo ba bonenyo so ya tolo nase 100% Jésus, boza béni parce que bozuli bakwa kolanda susu moko oye la kabino ba information na kati ya chaîne na bino oyo bolanda souvent pourquoi pas aussi de profiter de vous souhaiter de meilleurs vœux na ba abonné nyonso ya tolo na 100% Jésus et là je vois directement papa Pasteur Carlos Kalamba et les gardiens du temple, papa JC Jean-Claude Kalambaï, maman Anne Kalambaï, maman Rebecca Kalambaï, la possibilité de souhaiter binoba meilleur vœu parce que t'as la kakato aussi c'est déjà mon 2019 nabi que grâce à ma bonne deli nabino ndeko sala ke ngai et le mona libota na équipe na ngani so na travailler na bango tout le monde a lisusu 2020 donc to comme 2020 à kozanga ti susu ko leka lisusu pona ko remercier bino à travers ba prière oyo bo continuer toujours ko sala nga chaque fois maman Anne Kalamba atindela nga toujours ba message ba prière ceux qui atinda tonga atinda midi atinda poko ya kolalela et on besoin mona toujours en bonne santé parce que nzambe azo protéger nga à travers ma bonne deli ya batu naza entouré na bata mitema mabete naza entouré na bata solo kate naza entouré na banganga te naza entouré na batu oyo basimba lelo ba nzambe lokola mopanga ni longa donc bozoma na galo promise gal Neftali aza toujours en bonne santé mbote na bino partout bozuli bakwa kolanda ngai lelo émission na biso o tout ça là toujours analyse 100% analyse to yena siji moko oyo bana na nzambe bere ba bungi nzela surtout les précisément na mboka Londres bisika wapi di bakwana ebeta mingi et ça là vraiment passe na motema to kama na nzambe ndina lobaka kaka to nzambe liboso nyonso eko yasima ezali pamba ce côté nzambe liboso o nyonso eko yasima ezali pamba il est notre défenseur nyonso ya mokili eza pamba tout est vanité okosala muninga no mabeka kaka pour envier lokonaye ça n'a pas été le 100% analyse dans la ligne monter na plateau ndebo mesana ko na galo parce qu'elle Neftali kaka imo na plateau mais le 100% analyse dans la ligne na basera nanga o tozo meka ko kabola sujet oyo lisolo ya mbasu ekoti na Londres mbasu ezu visa ju passeport et qui ti na Londres na éviter soki maman Anne Kalamba na poto na France kuna bozana mbasu na éviter na sir bande ko tout bozana France beaucoup meka ko répondre nga na ba commentaire émission oyo soki bozana mbasu kuna na France pour déjà na Londres mbasu c'est komaki na droite nanga na zana ndeko Christelle Ufanga nié to komeka pe ko solola na ye de longa ya la chapeau ya sujet oyo na gauche nanga na zana ndeko Mireille merveille il est là donc na présenté bango mais juste bango ba kopé sa bino kaka ba salutation na bandi bongo na loboko nanga ya mwasi ndeko merveille il est là ozali bongo na esika oyo bana na nzambe nyonso batali na kabiso na masolo oyo to betela ka bango. Est-ce que vous avez dit que merci peuple de Dieu. Comme vous avez merveille, il est là. Moi, je vais sango na sepeli na invitation au Pessangaï. Voilà, merci. Naye na lobo konanga mobali et pas ndeko na biso ya mwasi Christelle Ufanga. Moi ni loba kaka na bandeko oyo bazolanda biso en direct ya tout le 100% Jésus. Parce que yo déjà nous avons tout le 100% Jésus au pambouami. Et que maman Anne Kalamba a côté au beauté, maman maman Masabaot déjà aux autres déjà prière moi aux gens en direct n'habitez moi le bas Premièrement, merci pour l'invitation nayo. Oui. Deuxièmement, on a pu s'abonner nous son beauté, beau s'abonner kaka la chaîne oyo pour que et permettra biso betoyaka pour répondre à l'invitation de Konabiso Gaël. Je suis sûr
C'est ça qu'après tu développer Marbo. Voilà, merci couple bois qui n'a pas si bien beauté papa Freddy ainsi que maman Karine bois qui n'a pas si bien beauté parce que nous on a toujours qu'on a landa kaba émission nanga na yibité bande ko nanga awa tozabana nzambe mabe nyonso photo dino sarango lelo oyo mbasu ekomi mondial kala to ibaka mbasu zaka national le corps des nations sont en bas sur Congo, mbasu na Congo, mbasu na Congo, mbasu na Banda, mbasu na ni. Mais le mbasu est quotidien dans les pays européens na yebité tozo kende wapi. Et ça n'a de comment ko melanga l'autre fois dernièrement a batilinga audio mobimba. Ya mama nganga azo déclarer mbongo na ye ayi motonde ko mwasi moko yake pa na ye ko luka kisi po babu mamninga. Asaleli o sale mende ko na akina na mbongo na ye. Na yebite ndeko na tuna yo nano ki mutema mabe euti wapi peut-être koza na idée ko yeba source to mutema mabe ki mutema mabe en tout cas moi je ne sais pas contre parce que kolobela mutema mabe il faut que ko yeba mutu wana asili ki mutema mabe pour na nini. Il y a d'autres personnes à cause de ça mutu ka eloko moyo mukie abosali mais choc o wana mutu azuna kata mutema na ye. Et aussi la bonté. Exemple, quand il y a ma grande sœur chérie Ange Lufanga. C'est une bonne fille. Donc, la famille n'a pas tout le monde qui est. Elle a vraiment exemplaire à mon bébé. Mais si tu as des déceptions, tu as quand même pas de sala. Il y a qui a sali vie naïe, mais après, oh, est-ce que la carte naïe? Bah, toi, mais tant qu'il y a qu'on réagit, bah, que Azam t'aime. En tout cas, moi, je ne sais pas contre. Et surtout, quand tu as ma cambo, que c'est passé dans le monde où, ouais, n'a pas ça à tout fortité. Il faut que pourquoi toi a réagi de la façon. Oui, en tout cas, moi je ne suis pas contre. Voilà, wana zaki bongo avis à Ndeko Christelle d'ailleurs dans le boko nanga moi si ndeko merveille qui muté mama be o bato beta qui muté be ce qui la meka un peu ko limbo la bandeko Ndeko Christelle lobi qui muté mama be origine nango eza et le comment comme to sala yo etika la yo tâche mutema. Yango pe commission yo mutema mabe ndeko mako pusio sana mabe ndeko merveille na yebite par na yo ki mutema mabe e uti wapi. Premièrement on loba mutema mabe zelo ko mutawota mana eza lokola soboti mwana zana dona ai eza nde mo pe na mutema mabe ko apprendre ngote na mukolo mais tant oza mwana mukufia mizo zo kolo za na comportement moko eza comportement chéri yango pe zo kola eza nde mwana mutema mabe. Donc par là je veux faire directement allusion que ndenge dans la vidéo bana basi ndenge bana basi bozo bomana bozo inana bozo sana na mabe ils ont la dû à quoi parce que tant que c'est toujours les femmes. Maman Christelle auquel on a kanganga pour osala ndeko merveille mabe na intérêt pour bénéficier na ni ko sala mutu mabe ndeka na uti koloba il faut pas koluka koyeba mutu wana asala kinini mais pour la mutu ko kinina on ndoka nga en tout cas wana nga na sepe na mote na préféré kutu bosi sango bino bino keko kindoka nga parce que tant okena ndoka nga oke bomi mutu wana et après makila e kozonga kaka na mutu na yo. Et là, on a pu comme que c'est passé, mais surtout biso on a Kinshasa ba jeune fille. Il y a d'autres filles ba inayo mais au sala bango le côté ngamo na vivango. Ngamo na vivango na quartier où na vanda ka. Naza na comportement mo boina ki parana nga penza ba te mais mbote c'est bon. Na mimbote so jour on a bimiti na kana katsa le pan. Mais arrivé là nga na kena ko na biso somba poisson. Les akro côte venir parce que te ka poisson za ba 3e parcelle. Na côte venir na mi ba 3 filles ba ta nga na musika. Ya to fena normal no ya na fina nga téléphone nga na komana boye bonjour bonjour na télé ba teke défi wana ser wana tikali. Et après ça na tunga bo sona ba fille na nga c'est mbote est-ce que faire attention hein. Tant au côté avenir ba fait ba sepela na tenga papa sepela nga te to défendre la mbate. To vanda te mukolo moto betele so to sala cop mo ensemble ba ina nka pamba. Omoni est-ce que mtema bezala. Nesinga na mitu na pesa bango so mbote te. Parce que na bi ke ba ina nga déjà. Na pesa omo bisika musu mtema beyaka donc na pesa bango mbote ndongane bango bazana bango na enquête mo envers ngai na epetne l'équipe bonani parce que bango balata nga pina lata omo bisika mtema be mabato
na botama na ngote mais na teli que na ko fona bato ba fona hypocrisie tana ina bango ba mtia mabe parce que na sir na miso bato nga il fait na zalo lendo pesa tumota mtia mais bango ni babanda loka na bona poto na bona mi binda na ngai umoni siko esika mutema mabe yaka yango wana. Voilà, Ndeko Merveille, moi contribution par rapport à ndenge du fait que olongwe na ndako na yo na initiative nyonso ke ndako nganga dans la bioté na zo part ya bana basi ko bakisala makambo wana olongwe na ndako na yo ke na ndako nganga po bebisa ndeko na yo muninga mwasi na éviter il est ni vraiment epusaka bino parce que la Bible nous apprend de pardonner de ne pas causer ça mabe na mabe na éviter initiative wana ya kolonga na ndako no keti na ndako ya nganga eloko nini motivaka moto asa eloko wana. Premièrement nakunda ni bafioyo bakinda nani panganga parce que nzamba loba za capable osala au-delà ba penser na biso soza likambo moko bozo tungisa obeza na problème à moto pourquoi pas ba pasteur bazawana qui n'est pas pasteur bisa pasteur ba pasteur bazana pour orienter biso c'est un peu ça bafio nyonso bazala ba problème baninga bakina banda kanga totika parce que au c'est la mutu likambo bo tout tard et au chaper par conseil quand on fait ça bon totika parce que vanité de vanité yo bois que la mutu malade boye on ne sait jamais yo cause ou tout plus que au bois que ndeko gal sokuna yo vacciner idée ndeko merveille ko sala mutu mabe mutasolo mabe ke kapa basana nzambe ka basana nzambe ape babisa rabiso boye soki mutu wana olinga ote baba kuti ni liboko na soki mona erreur fuko katango et c'est pourquoi ko ina mutu te no éviter na yo buzoba wana o mi bendi na o me bato ba te ke yo ina bongo ba ko za lolendo ko bakati so mutu na solo mabe zo aka pembene et puis fo ina e pour que okuma musika na boso ine to okuma musika na ndeni ko ina eza poto lo babuto éduquer mas tozo pesa bato conseil tant le zo lo ba ke ko ina mutu mususu ozoka ko ina na alade son physiquement toza pona ko conseil population qui ceux qui mutasali o mabe au lieu ko kinanda ko nganga ko se retirer za bien mais ko se retirer te ke mutu na ba te ke mutu za problème na ngai ko se retirer kaka na malembe mbote pesa na ngo te la c'est que so pesa mbote ko se retirer na malembe ndenge zela to yo kanano moi extrait ya message moko mamanganga sali pour lui to panza vidéo ta ka mamanganga donc tozo sala ngo te que no poto édifier banganga mais par contre tozo sala ngo poto dévoiler misala ya molili awa biso na tolo na 100% Jésus to lobela kala Jésus donc misala nganga asala la bato bakisi soko lingi mbasu apesho ya ala acha na mambo na chikana kisokote na kupanga seke la panza déjà ndoki fona nanga zawana la yebi na ngaite mama mais akana danger mona maswana ani ofa kufa oya kinga yeah oyo fandi wapi ofandi wapi mama fona bakombote bakis na ngai moda ba musika sabe na ngai bibishi nani bibishi kayebi kombona ita nani bibishi nani bibishi wa bibishi wa bibishi wazami bale na rodera bibishi nani sabe oya ya yebi kombote ona beta ki masasi na diko oso to fina za manani wana bibishi kondolo biyo wana bongo kajida nani yo dinyo ozam isa kala oyo za numero nanga nazali ngani ndakala kapesa ngaya yangu biba joli yo suli numero nanga ndenge nini abi yo muta kapesa kingai na pesa kiyo joli na jetu jelu na jetu yes ifanye yo okufa ane okuna yambash ngakataka ane okuna oyo kingai yeah bibishi fala kufa ina Florence fala ni oyo to sala iba nini eza pona problème nini mbongo na ngai biso to sala problème nini biso to sala problème nini na bango balingi ba boma biso acha tunga ba kisi jagarara abi jagarara jagarara peti mwana e Debora yo kinga ka mitera kufa mitera apota ki hôpital ane okuna oyebi yeah ezali ngai bakisi joli on a pisa joli mwana
atela mitera makisi na bindia me ataka ngo me simba kite kiswana apa beni ngai ne kiswana oyo na pesio eza makasite kaya ngai 500 livres pa mitera na bomagi my god amwana mitera pa metis obi kombo na ye tena ibi komba bana na ete faita taboma oya ya mwasi wana ya metis na akufa ndara kiswana ta jori na mwana ya mati debora chakaka boyo vandua mama na pesa kombote sali mapasi bambongo na nebele atako kosa ngai mama ma Florence ane oyo saka kufite akoleka na opération moya grave osambela pona mwana mwasi wana. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nyonso yo ba ozo planifier na moi oyo na ne oyo kitu yo petit la maman qui s'en est simbité. Peut-être avoir des choses qui se montrent comme ça hein. Allez familia. Jabarara. Maman pendant audio na ngai maman. Mais bon ça me pas Florence, allez au fa poufa. Au nom de Jésus. Florence a poufaté. Voilà. Ce que j'ai tiré beaucoup plus c'est pas maman Nganga azo répéter. Vous semblez la pour moi mwasi oyo so vous semblez ponete akokuva na yebite ngai na bino na ba abonné to Landi Voice ba abonné ba osala ba réaction na ba commentaire parce que bino ba toza sur na plateau awa par rapport au message de maman Nganga na yebite est-ce que vous en avez mokolo to moko ko tchali kolwana exactement jamais ezanga parce que quand maman Nganga oyo d'abord azo réclamer mbongo na ye. Est-ce que mutu o azalo kwanganga o tebi batakisi ya kala donc azako na facilité mo ya kolimo ya kota pa na mizo na mbongo wana pona bino bandeko o bokindaka o kende pa mama Nganga apesa okisi pour que o sala mutu mabe yemoko à la fin zolo bake et azo reconnaître nzambe donc so fiana basambe makasi fena ako kufate toloba alors pourquoi o kende oluka mama Nganga solution sur les anonga et pas nzambe bato balingana bango yote na peso kendo boma yo la samtuna yase masumu ne ekitali kono makila na eganga epa na yo kimono ta l'église ndenge ndeko merveille otuko loba okilo sone basana nzambe bako guider ba prière pour que le kamoyo o s'en sortir en tout cas pour la moramu nganga wana ngana na sepe na ngana ngote pour la bandeko pour ça mabe moi je suis contre. Voilà ndeko Christ ndeko merveille na éviter koyoka mama Nganga zo prononcer na monoko na zo tinda bato asaleli mutu kisi mais azo tinda bato bosambela pona mutu ana sela kisi sinote akokufa par là na ebiti lo nizo bimana se wana enika koloba ki Nganga za na nzambe te Nganga za limité esiko mutu akoki kokoma nzamba akoki kokoma te parce que nzamba azaka supérieur mutu akoki kosuka na nzambe moko ayebi conseil ezaka ka pesa bato bakende pa banganga ke Nganga selanga kisi pona sa mutu mabeki botika ngo parce que Nganga emuko azana ko réclamer ke boki kotika mutu pa nzambe parce que ebi créateur na pe mutu pesa isouffle de visa nzambe ngao no loka voilà par là nous voulons comprendre que c'est le seul Dieu qui est le maître suprême il est au-dessus de tout pouvoir satanique nous sommes dominés par pouvoir Nzambe. On a beaucoup plus dans le bara. Il y a beaucoup de gens qui se croient qu'il y a un poto, surtout les quinoises et les quinoises. Ah oui, surtout les quinois et les quinoises. Au besoin vivre dans la diaspora. Vous croyez que le cas biso na l'église a batté à biso que non, au lingo prospérité, au lingo pas maman, au lingo fou, au lingo qui n'est poto. Nzambe la ka nzambe sko. Le cas la bino mo comment na poto bon on a déjà que non prière sans ngoti na maroté. Et je vous conseillerais retour à la parole. Yango zo mona bandeko bazo bunga nzela. Soko kanga mina nzambe, mutata ke kotuna nganga, ça toujours nul et sans effet. Donc c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de commentaires à mettre là-dessus. Si vous comprenez, les leçons morales qu'il ne faut pas aller koluka pour ça la mutumabe les lendemains wanzambe likole ya mutu salima asalio mabe nganga yimo zo reconnaître que nzamba za puissant, za tout puissant. Donc ça ne sert à rien, vanité de vanité. Ndeko Christelle,
comme na suka émission son éviter dernière le bana par rapport à émission na biso ko le banini. Mot de la fin na ngeza kaka nganga ezana tinate Tomi pesaka mingi dans le sambo nzambe moronde azala juge ya ba problème na biso. C'est tout. Voilà de merveille. Moi mot de la fin par rapport à l'émission. Merci premièrement pour l'invitation. Nani kanem sabatu ke vanité et vanité parce que nous soto tozo wila na muki trotika ngo ezana bato bolanda biso na sima ba hérité na donc ezana obligé teka ki to sala mutu mabe pour une raison mon ki oboma mutu tant oboma mutu se sentir ka ki ozana le au moins quelque part où ils ont dérangé. Na pesi merci pour l'invitation. Voilà na évité ceux qui besoin la salutation au pesa tara to comme en décembre. Il faut moi meilleur veille, joyeux Noël, na tout le monde sur la biso. Pourquoi pas bonne année 2020. Christelle 3 au 5 dédicaces. Donc après on va passer na maman merveille. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Premièrement na yo moko gan Neftali. Oui, pareillement. Joyeux Noël na famille nangai, famille Lufanga et Pasula. On est comme des non, n'est-ce qu'il y en a 3? Joyeux Noël à toi, Prince Kamba. Motemaya, Gina Lufanga. Joyeux Noël à toi, Francis Kanda. Maboko Banque, joyeux Noël à toi, Milor Basula. Motemaya, Nadège Lufanga. Voilà, de merveille. Moi, joyeux Noël, merveille. Na batonyo so, Juli Bakokolanda, na même tour. Premièrement, joyeux Noël, na père spirituel, nanga. Parce que pour les panda, parce que Bobby Saint mon boulot, toi, tu as une prière. Na petit joyeux Noël na papa nanga papa Raphaël Kouka na petite sœur nanga ma copine privée les kaya na Isiara balé équipé joyeux Noël na mon pote privé depuis cette île to za la kanaï Joël Mwanza pe na bino batu ba mbinga l'émission. Voilà, merci. Je suis arrivé à la fin de notre émission. Les acquis bon 100% analyse avec Gallo pour de la casquette de la presse congolaise et Toya qui peut le bela phénomène bas sur la carte à Londres bino batu bokora kenon aux à Londres aux à poto donc nzamba tinate boye kola kosala retour à la parole donc boye bon dimension de kola mo continue bigisi bino na mabota na bino boko zala béni. Je ne peux pas quitter sans saluer bateau yo bazo soutenir Gallo Promise ba simbanga na mabondeli pasteur Carlos Kalambay le cadre du temple maman Anne Kalambay maman Rebecca Kalambay papa Jean-Claude Kalambay ba on va soutenir Gallo Promise qui est la casquette de la presse congolaise na ba prière maman maman prophétesse Rema Sabaote et Sarah Deli ne monte pas. Mikolo non va commentaire et Sarah Deli monte pas. Ça encore en engue à la carte à la radio. Excusez-moi so commis ça la moi bien. Papa Freddy ainsi que maman Karine et maman Karine Mbwaki na pesibino ba meilleur V. Donc il bota mobimba ya couple Mbwaki na pesibino ba meilleur V. Là je vois en Hollande je vois Mosako Limente ba meilleur V na yo. Nanu na sentir yo te maman na sentir yo ata na commentaire ata na moi j'aime na sentir yo et que ça la moi bien ba tout nyonso oyo bolanda ka Gallo parce que ne na kati ya tolo na 100% Jésus la pesibino ba meilleur avec na bino ba le but toujours na idéologie ka décembre oyo so ngo frételi moi na bilamba au frételi libota na bilamba kende kaka na fret puissant 23 et pas ya pasteur Gabé ou ko frété bloc on a peu comment en toute sécurité pasteur Gabé puissant 23 agence Moroya sur ils ont rassuré ba marchandise na bino nyonso boyaka kawana. Et là je salue pour clôturer mon émission Jean Mwanza les cameraman présidentiel les cameraman pouvaient benga penavo cameraman tribalisme donc yeka na zawana partout na kenawanza jet privé on a dit pas mon compte ça partout. Si je la salis pas dans un ingrat Deborah Lienza c'est ça qui est une émission oyo donc on a bino to kutenga ka prochainement sur Vinza Bazolité. Merci. Oh mama ye mama na lobe mama ye dele mabondela tolo na se mutu pe na moi olemba te mama dele mabondela